Bandeko na biso Congolais, bana ba Ivoirien, ba Camerounais, ba Congolais ngambo, ba Ngolais, toza na pasi na mawa po na to perdre oya biso être cher Mami Losia. Bino tu boyebaki Mami Losia. Na boîte 9-3. Oyo ezalaka liboso bord ezanga kombo. Boîte na porte de Paris Mami Losia 9-3. Azalaki pe na porte de la rond-point Aubervilliers. Donc tosengi na bandeko na biso boya to partager pasi na ya repère de serre na biso Mami Losia. Boya tozali na Noisy-le-Sec na 46 rue Saint-Just. 46 rue Saint-Just na Noisy-le-Sec. Soko koya na métro okiti na gare à Noisy-le-Sec derrière cimetière à Noisy-le-Sec. Cimetière eza Simagar en face ya salle mosaïque. Donc salle ezali wana ya vieux Sesque Molenga. Tozali wana ti dimanche. Enterrement ya Mami Losia eza le 19. Tokoyebisa bino soki quel cimetière bokoyeba. Mais enterrement eza le 19. Boya to partager. Bolingo Mami azalaki nango na biso. Parcours ya Mami Losia aswanaka na bato te. Azalaka na binemi te. Mwana moko malamu. Mwana moko asololaka bien. Na bayaya. Na baleki. Na bato nyonso. Donc, boya, to lelaye, to partager, bolingo wana, na bana na ye atiki mibale, ya mibali, bamona biso, po to longola bana pasi wana. Ezali wanzela mutu nyonso. Andimaki te lelo akozongisa monimi kwa kolo. Kabote. Ezali nzela mutu nyonso. Kokendaki ye nzambe mpe azalaka na bomoi na ye. Amen. Donc, na minga olobate mais toi na passe makasi. To to perdre Loris 1 an. Na avril à Loris a commencé 1 an. Il fallait tout ça la sikoyo, mais c'est ya Mami ya Losia, ya Loris na Gio août. Programme te akina maboka Mami Losia. Na banana lutula. Lelo Mami atiki biso. Abeli ya gravité gakota de 1 mois 3 mois d'hôpital. Mami a salika 2 semaines d'hôpital. Mais Nzamba yamba ye pake azaki mwana malamu. Soko ke na boîte na ye, soko sengi ye masango komela. Ako yamba batu via swanaka na batu te. Yango moni tout Paris pleure. Mami Losia. Boya to partager bolingo. Baleki à Paris, ba maman à Paris, ba garçon à Paris, ba toutou na Paris, oboyebaki Mami Losia na boîte 9-3. Boya Mami atiki biso. Mami Losia, elle est morte, elle est partie. La maman qui avait la boîte à Port de Paris, 9-3, vers Port de Paris. À tous nos fans, à tous les amis qui connaissaient maman, Mami Losia à la boîte. Venez partager la douleur. Ce qui douleur, ce qui la douleur de Mami Losia avec nous. On pleure Mami Losia. Tout Paris, ils sont en train de pleurer. Belgique, Babolela. Les camarades ne sont pas venus qui ça. Ils sont venus voyage. Bakati bamisu baye. Pardon de la mamie. Merci nana minga olobake. Talande sale tombe. Ba journaliste, ba chroniqueur na biso, ba musicien na biso. Mami atikaki bino te. Ba musicien Congo, ba jeune ba musicien tout boza na Paris. Bobeta na ba 9-3 boya. Boya pe boya na ba cotisation na bino bopesa. Batu bazo simba kaye bazali. Boya bolela Mami Losia, bolia ki ba 10 euros ne bomelaki masanga na ye. Boya to partager passe wana. Surtout ba musicien na biso Congo. O bozali awa pe. Boya na ba o bozana kin. Bolakisa biso amour wana. Na ba me condoléances na bino. Tozana besoin to mona o même na musique. Merci. Na minga olobate idino. Toi, on associé à ma caste de perdre vraiment une grande dame, quoi. Nakolo bébé, c'est ma sœur. Sœur, on a salé bébé pour nous.
Donc il faut rendre à sincère. Donc na ebelo na ko le à sala ebele surtout pour les artistes musiciens. Vraiment donc c'est ma sœur, c'est ma mère. Je peux dire que son âme repose en paix. Que nous avons place à elle. Merci. Bon, tu as un programme par rapport à Bob qui a Mamie Lucia, qui était votre soeur, votre maman, votre grande soeur, votre petite soeur. Donc, tu as toujours dans la salle à Noisy-les-Secs, dans rue Saint-Just. Donc, tu as de 20h à l'aube jusqu'à l'enterrement qui est prévu le samedi 19. Donc, notre sœur sera enterrée à Pantin. Donc, tu peux Sabino un programme sur WhatsApp, par via il y a des journalistes à Bisso. Vraiment, tout les comme il se doit, avec un cœur sincère, ensemble. Il y a solo to perdre moto. Merci Nabino Nyonso o bozoya na kata salle pe na ba oyo peut-être misale zo empêché bino o to komona na biso nyonso a week-end. Donc vraiment on est ensemble. Vraiment nous avons perdu une sœur, une mère. O atikeli biso bana mi balé na ba koko tozala pena soudé parce que lelo ya yo lobi to ebité. Tozo kende biso nyonso mutu na mutazo kitana arena e celle l'Éternel soit glorifié. Merci beaucoup. Bande konangai bana Congo ndeka boyebi. Biso ba mama Paris toza matanga oyo eza pasi mingi na motema po ya kufi azande kona biso. To mesana ki tellement mingi na ye. Tozali awa na yabe ya olemi na Françoise Lembe nanga mo Neli Mosei toza batebele atoye vraiment kolela ndeko na biso amwasi tozo rappeler na baninga nyonso to bazana ndako matanga ezali emonu ndenge toza boye moninga zui problème boye bolandi nesika pasi nde bayaka kolela baninga esika bisengo te vraiment boya to vanda to benga pe déjà bandeko na so bazana ba Kinshasa ba musicien na bande comme tout ça ba police okaba otoyeba ina bango to bengaki bango pe bakoya so pe na Paris to sali to zoya kaka vraiment boya bo hésiter te boya to lela elongo. C'est tout ce que je voulais dire. Salle ezana 46 rue Saint-Just na Noisy-les-Secs. Enterrement eko salama le 19 juin. Après enterrement toke na salle moko na côté ya Yastin et pas tolela ka vient na so bob maso ba tebele ba yebi kuna to peut sabino adresse ultérieurement mais pour le moment tout ça na salle vraiment boya to sangane sika pas to soutenir bana atiki bana mi balé ya mi bali vraiment to soutenir bana eza mawa mingi pona ndeko na biso ko kende ko tika bana déjà to za na passe ya Loris na no silate donc baksa sou passe à Lucia eza mawami na lo lutula pe yo aye donc toza ebele ya tozo lela quoi. Merci Nabino. Bon bandeko mbote mingi na bandeko nyonso bazolanda biso de partout oya kolobeza so mingi te bino mo boyebi ke Mami Lucia mama gentil ayaki mama batu nyonso maman azali kosepelisa bato la banganda kobina na matanga. Bon liwa eyaki ekei na ye a précédé biso un jour biso tokolanda ye mais tozo senga na bato nyonso bazala tozo comprendre crise ya Covid ezali tozo comprendre mais tozo ça de sorte vraiment tolela Lucia azo mérité yango surtout bana viva banato banaye matanga tozomona nanu boyete okanisa te ke toana temps eza mingi te tosali de sorte que dans 2 semaines tosisa makambo nyonso. Bon programme détaillé ya matanga ya Lucia tokopublie yango lelo tozali na phase administrative tozozwa badate nyonso bino moyebi so moto akufi badémarche ezalaka ebele na mairie na hôpital na cimetière dès que tozwa biloko wana nyonso tosala programme moko détaillé
toyebi ke baninga bandeko ya losia baza partout na Europe mobimba tozwi ba message ya ba condoléances partout bana ya Angleterre bana ya Allemagne Hollande surtout bana bela tozana na bino parce que ba okunda losia le 19 juin na début ya après-midi ba okunda na cimetière parisien ya Pantin donc bobanga te programme moko détaillé kozala. Pour le moment, toza na Noisy-le-Sec, comme maman Nelly Mossé a lobby na 46 rue Saint-Just. Voilà, na Noisy-le-Sec, toza liwana eza salle moko zone di Mabiso, otokova na tina tongo. Binomo boyika Covid to na Paris, toko ko sa ba tapage te sinote mbila otia biso libanda. Mais tozo senga baninga boya tolela mami losia. Yaza kozanga te na matanga ya batu nyonso bana viva tozomona bino te kobosana te ndenge nalobaki nzoto kosukola yango na loboko moko te ndenge bamongo balabaka tosala mwa kaka oya na mwa lomeya parce que losi atiki bana tosepela vraiment tosepelisa famille na ye losia yali te nayebi ke so papa ye mbazalaki ye moto alinga akunda losia mais kumani akenda na ye mais na ba artiste mususu bazali to contactaki bango ba prometaki biso tozozila en tout cas na otanga ba kombo te mais ba artiste ya minene o boyemba losia bo dédicace losia o losia azali kotika bino te so boye na Paris to bengaki bino boyebi tozozila ba contribution na bino. Merci beaucoup, que son âme repose à paix. Oh, como ya tata, ya no veo santo. Oh, como ya tata, ya no veo santo. Amo que digo tata. Hola, tata, hola, balubata. La Vanille. Oh, como ya tata, ya mona pia mo santo. Oh, como ya tata, ya mona pia mo santo. Na bondelio tata, simba sapato na simba shosete na simba kupe na simba kaleso na trigo na simba. Oh tata, mo santo. Na bondelio, oh tata, mo santo. Na bondelio, oh tata, mo santo. Oh tata, mo santo. Oh tata, mo santo. Oh tata, mo santo. Je suis le Père, je répète, du Saint-Esprit. Je suis le Père, ou le Fils du Saint-Esprit. Salut mon cœur, salut ma tête, salut mes couilles. Salut mes couilles, salut mon cœur, salut ma tête. Le Père du Saint-Esprit. Le Père du Saint-Esprit. La katika awapo, la libéra le vanille. Maintenant le vanille était bon, on a besoin de les autres qui m'ont calaté. Les gens de studio, donc c'est passé à la maison. Pour que ça ne va pas comme on a vu nous la papier, pour on a fait ça, on a fait ça la vie. Pour on a vu nous. Bon, tu fais la place pour que pour vraiment merci, je vais pour le pour Nalaki, on parle maintenant de vanille. La Bible dit pas nous, nous oyaka le monde est comme il y a cas. Tout ça qui va Congo, il y a tout là, tout comment va Congolais. Oui, Congolais. Oui, bah Congolais. La monnaie moi on va se moquer maman mon boy. Parce que là, le papier t'as quitté. Balobi, Nalaki assistant social là béni. Alobi quel est votre l'âge de votre mari? Pas tout bien que c'est ma tout là moi. Mon mari, mais va tout pour mon mari. Vous voyez ce qu'on va là, mon mari, la nationalité. Voilà. La nationalité de votre mari. Je vais donner sa réponse. Moi,
je suis... Non, mon mari, c'est un Congolais. Moi, je suis une Congolaise. Vous traduisez la lingala. Mon mari congolais, moi congolaise. Donc, il y a la lingala. Il y a mon mari n'a sembe le cola. Pour nga na tchaka à l'aise. Donc voilà, congolaise. La tchaka mi à l'aise. Donc voilà, pour la tchaka mi à l'aise. Donc Congo, l'aise. Bon, on a congolais, on a congolois. Pourquoi on a le Congo? Parce que tant que tu es congolais, les hauts et la souka, il y a congolais pour quand on a des arabes liqués. Ouais, congolais. Donc, il y a des arabes pieds là, vous avez congolais. Mais ce que tu as dit, on a des informations. Avant, on a dit congolais. Con, tout ça va con, go, tous les cas, et puis les, ce que tu as dit, pour faire les numéros, pour vous les dire ça, con, tout ça va con, tous les cas, tous là, pour la léona, pour vous les gars, tous là, il y a un peu de la Congo, on a l'est de votre Vassili, mais bien au moment on a l'est de votre Vassili, et on a dit ça sans ça, votre Vassili a dit, donc voilà, donc la suite on a, une minute de silence et ça va pour la Moutakofi. Une minute de silence pour la Moutakofi. N'est-ce pas Kofi? Le siège Zazaki, Ngai Sikoyo, une minute de silence. N'a pas de seconde. Non. N'a aussi. Na Bosilika. Mais on a pas de 2 minutes, il y a Bosilika. Bosilika, Mutakei, Bosilika. Non, Mutasirikite. Bosilika, Bokarakanda. Voilà. Nous avons artistes qui ont fait Sarabatu, nous avons artistes qui ont fait Sarabatu. Peu de choses sont bonnes. Maman, tant on a tout dit, la lobby. Maman, baza et belé que la monnaie va terminer le sapou, il s'appuie. Oh, on a posé des choses un peu moyaka. Dans la vie, on est là, on a s'appuie la vie, le sapou. Donc, ils appellent un lingot, on va comprendre. Donc, toujours ça, là, moi, extrêmement beaucoup. Et c'est besoin de ça, parce que nous avons aussi la samedi. Tant que vous là, pour la vie d'un gars, tu as quelqu'un mawa, aux autres, les gars, vous voyez, donc, toujours mes gars, ça l'a dit, le Siazaza, il faut que le Yaka tolère. Le Siazaza, bon, tant que mes équipes, hein? Voilà. Le Siazaza, il faut que le Yaka tolère. On a la piste de tonalité. Le Siazaza, il faut que le Yaka tolère. Le Siazaza, Banama Moto, il faut qu'il y ait le Siazaza. Bon, on a aussi mais avant qu'on dans le Babongo, on a présenté une grande danseuse, il y a le Siazaza, chez la Niboula, Azawa. Bon, il faut que Jani Yaï Sassa. Il faut que Jani Yaï Sassa. On dit, ah, le Sia Zagaï, bon bien, bon Kanga. Tant que ça là, samedi, la vie qui va m'en militer à haut. Mais bon Kanga, la vie qui est dans ses Azali, la vie qui est gaillée. Il n'a plus qu'à faire. Ils ont dit ça, voilà. C'est ça la crise. Même si ils n'ont fait dans la vie, tout le monde tout le temps va danser, va jeune fille. Mais là, il y a un faux groupe, nous avons besoin de maman. Maman qui vient à danse. Ça dépend. Donc, dans maman kaka. Maman, on a tout ça va jeter. Maman kaka. Nous l'avons fait ça, bon voilà. Ok, na Zébolo. Et que bon,
loko ebobeta te meka na guitare roto na otrase besi tomekango soki tozoyeba mbala moko na bi tomeka kapakala omoni bakomi ku balobi awa eza église tokosimba eloko te loki nazwaki omoni epitisi ngondo oyo nzongo aboyaki nazwa ata pie mpona tia ekeko ayemba banzembo toyebaka na fo groupe ekeko po ayebaka mai lokota na pie te epuis micro ne faisait ya manœuvre boyebake bapareil nyonso totambola no tolokotaka donc eza lokola ese bino batelefone sokolingi osenganga telefone azala na telefone te nakoka telefone yanga poso napesaki numero abenganga te ona nakoka telefone donc sokolingi telefone yanga ntango mosusu na balabala ntango mokima nakolokota nakolokota telefone epui napesa bino numero donc aye tokende losia zaza ye fokolo yaka tolele réponse est nini non donc bakangana ba phrase wana bokangana ba phrase wana comme ça na opesa bino suite losia zaza ye fokolo yaka tolele ozo kusabali losia zaza ye fokolo yaka tolele losia zaza ye des fois losia zaza ye bana ba moto fokuya losia zaza losia zaza ye fokolo yaka tolele deuxième pardon au moins dans notre vitesse on dirait après ça batunso baza na bese basala banzembo mais tant dans la saka maman pardon tout est de malin pour sa première phrase et puis pour ça la deuxième et puis pour ça la troisième mais ça la bilo to nozongela et puis tozongele le sia zazai fokolo yakatolele bozona na terre loyaka voilà première phrase okangea losia zazae fuko loyaka tolele tosuki wana na première phrase toke na deuxième phrase losia zazae bana ba moto ifokoya losia zaza on a fait maté. Losia zazae bana ba moto. Ah, on est azali. Mon azali alobi bana ba moto. Donc on a bossé là qui. On est parce qu'il y a un homme ya pas. Vous comprenez pas? Non, c'est normal. Losia zazae bana ba moto. Fokuyo lele. Comment tu m'as dit? Losia zazae bana ba moto. Allez, tous les